Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe na biso ya yambo tokosenga naino bolimbisi pamba te tozali ya kokoka te na ntina mosusu te etamboli na biso ezalaka ya malamu te liboso na yo nzambe na biso tangu nyonso tokoyokisaka kwa kasoni na ntina wana papa molimo mosantu okoka kolimbisa biso mbala tuku sambo na sambo ya mibale tozongisi merci ya mingi na ntina mosusu te bolingo boboto pe mawa na yo ezangi suka epai na biso mabele biso banani po tokoka kokanisaka biso na bolingo na yo monene boboto pe mawa nzambe ya bakoko na biso nzambe ya batata na biso nzambe na biso zwa lokumu solo pamba te olingi biso po na biso ba jeune na mokili mobimba to lingomba mobimba tangu tolobeli jiki lingomba mobimba nde yango wana ba kontina biso na direction générale ba pesi ba programme oyo tokosala na mokili mobimba ba instruction epesami ya yambo pona likambo pe etali biso batata na kati ya plateforme oyo ijiki tozali ya mingi me mokonzi wa biso alobi biso ba jeune batata apaki na mokolo ya vendredi esengeli to mataka biso nyonso na liyanga na batata pour que to kokisa oyo tata molimo mosantu osengi biso bato na biso mibale lisusu elobami ete biso nyonso ba jeune kati na mokili mobimba topesameli mokumba ya kotonga Yerusalemi d'une manière en général mais particulièrement ijiki topesameli mokumba ya kotonga nzanza bisadi kuna ezali kosenga makoki nde na ntina wana bakonzi na niveau direction générale ba organiser ntintsani oyo ekozala na mokolo ya mardi le 22 avril 2025 pour que to luka ndenge nini tokozela makoki pour que misala ya nzanza bisadi mikende liboso pe tokokisa posa yo tata molimo mosantu pamba te yango ezali liloba ya nkolo Yesu alobaki malamu atiaki mai na monoko te ngai nakei kasi epai bino botikali Yerusalemi botikali na yango botonga yango po ete pasi na bino ekoka kusila wana ezali liloba ya nkolo Yesu or na bakongo balobi nkulu wundia fwa fadina dikasisi dikanti mpovazani bona usakana nazo mpasi zizidi tata molimo mosantu tosengi yo na yo nzambe na biso ba solution ba problème na biso ezali na maboko na yo ozali mvwama ya bamvwama awa alobi bandeko na ngai soki mutu alobi ete nzambe azate na mokili oyo na koloba ndenge okosi. Moi, j'ai circulé ensemble avec Dieu dans une voiture. Pe alaksi ngai bomengo. Tango amonisi ngai Yerusalemi oyo ya molimo wana na biso ba constructeur ba tu domaine la construction. Bote oyo ya monaki pona Yerusalemi ya sika. Alobi bandeko na ngai
na biso ba architecte donc iboti wana na ba terme na sobe yango design tango na moni yango na lobi me oyo ville ya ndenge nini nde yo meta tamoli momo santo o memi ya lobi yaka na lakso yo banque na ngai kimbangisme oye kimbangisme oye tata molimo mosanto alobi na ingénieur manzenza alobi yaka na lakso banque na ngai okei bolakisi banque na yo otuni ye oyebi kombo ya banque oyo papa Noël alobi papa na yebite tata molimo c'est définition ya banque na yo BCK c'est-à-dire Banque internationale de crédit kimbangiste olobi na ye batu mokili mobimba bakobanda ya ko defila mbongo kimbangisme oye na nzembo jeteka yembaka elobi je suis le patron du ciel et de la terre ezali solo bongo tata molimo mosanto en général tozali kotonga Yerusalemi papa maboko na biso ezali ya kokauka penza dans tous les plans papa passe ezali na biso bana na yo ndeko mususu abetilinga le solo lobi président toza na passe biso toza kolanda tata molimo mosanto passe eza na biso makasi nga na tuni na ndenge nini na sengi ndeko na ngai asunga na ne fiske na atana iloko muke na ma quelque chose to na mosolo mais ndeko na a répondre ngai apesinga réponse moko epesinga yi passe mais bino bobeta ka tolo ete boza na nzambe bongo passe yo zomona nzambe na zomona yango te tata molimo mosanto solo mokili na mososoli te mais biso lo yebi yo très bien na Angola kombo na yo apamba tongo bakoko basambelaki yango kimbangu nzafula mwana automatiquement kopesa solution mwana lamuka zongi bomoi ozongi si ndambu ya nzoto na yo na mwana wana ya beba zalaki morne mvutu didi mpeve mwana una uvutu didaka wa moya tata molimo mosanto zangi lokote nanti na wana tata molimo liko tonga lingomba to Yerusalemi en général biso nyonso mais particularité papa to ti accent na biso ba jeune président général a pesi programme ya kosala ntintsani pour que batu na batu ezali ntintsani international batu na batu basala ya bango ntintsani na bisika bango bazwami misolomina mitiama esika moko pour que to relancer misala ya nzanza bisadi nzambe na biso tokonuka lokola mvula te maso ezali na maboko na yo ndenge ekoloba makana kikongo bya ndamba ibya njoka kwa ngeye benen mokili oyo eza solo ya yo nini ezali kolakisa yango le 12 septembre okangami awa le lundi amemi na nzundu olali kuna le 13 le mardi botelemi pona kokende Tisville lelo yo mbanza ngungu kokoma na bino na mboka boko kilumbu kokaki ere koma ki déjà 17h mundele alobi na yo en tout cas fotolala awa yo oyanolili yo lobi ngai nkolo na ngai apesinga instruction na kolala na nzela te lelo nga funa ni ata Tisville ere o ezalaki 17h ozong sango na midi na 12h pile donc ba montre nyosa mokili mobimba oningisa ki yango nkolo mokili yo te ere ezalaki 17h mais ozong sango na 12h donc ba montre nyosa ya mokili oningisa ki yango wane ezali ko lakse tozali nkolo ya mokili oyo licence nini gradué nini docteur nini wa kuki ko sala likambo ya ndengwana ya makasi ndengwana bibembe ezali ko sekwa nani mosusu akokokana nayo tata molimo mosanto papa salisa biso ba jeune totonga Yerusalemi po liloba ya nkolo Yesu ekomi na biso ngambu tata pe biso bana nayo papa ko banga tokokoka te na ba kroka njame pe epai ne mokolo wana obeti liloba olobi likambo ko ete soki okokoka na yo lisusu na lingomba yo tika biso na kimia bana na yo pe banzoto eza malamu te na ba hôpitaux batondi passe ezali na mokili mobima bana na yo bazali kolela tata molimo mosanto yo nde solution ya ba problème na biso nyonso sote nyonso tozali kosalela mondele moto aza kosalela biso ezala bilamba tolati
ezala nyonso za kosala ba matériel nyonso mundele. Mais biso ba yinde to betaka tolo ete attention, moi j'ai étudié, je suis licencié docteur hein. Mais na docteur na biso tonga ya pamba tina lelo to sali yango te. Papa ndenge na lobi batikili biso boîte. Biso ba intellectuel, ba docteur, ba licencié to tanga to lemba, ba titre académique. Papa ndenge na tuni likolo ya boîte. Biso ba tunabile to bakisi nini? Il a expliqué tout ça mayele te. Yangwana lobaki nkutu na biso ya mayele te na kulumbimi. Tatamali musatu sunga. Totonga Yerusalemi pour que to longa na ngambo ya liloba ya nkolo Yesu ete botonga Yerusalemi sokite pasi na bino ko sela tamukete. Nde na ntina wana pona kosuki za tatamali mosanto ndenge ba konja direction générale ba pesi programme ba lobi biso batata to ko telema. Na fête pe ya mama mwilu bazali ko ya délégation ya ba mama na niveau ya Ijiki. Il faut pas matana Yerusalemi. Quand la maman mwilu na cadre ya Ijiki. Le 20 mai pe date ya biso batata apaki délégation partout bakosala ba délégation pour ba mata pour na to koka koya ko sala musala na date na le 20 mai biso apaki ne na tina tata mbele mo sant to sengi kaka opesa bana no makasi obongisa banzela ya Yerusalemi mabongisi so mo yinisata na nyata papa bana no baya na kimia pour que to koka kotonga Yerusalemi to longo na ngambo ya liloba ya nkolo Yesu na komo na Nzambe tata mwana pe tata molimo santo amen. Papa de la ville za fumbo la side. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Oye, oye, oye! Yerusalemi diamba dikundanga tata Nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Oye, oye, Papa Simon Kimbangu Kyangani mwanda velela. Wazola, walembizola, kaka ikaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kake. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Ya mboto koma na esika ya bambote. Lokola biso nyonso matoi ezali nano ya kofongwama. Makanisi eza nano esika moko. Yango tolingi ko rapele oyo tolobelaki na tongo ete lobi mercredi ekozala le 16 avril. Mokolo oyo to date oyo mama mfumwa longo mama mvete bibi atikaki biso. Mabondeli na biso lobi ekozala ya 9h30. Ngonga liboso ekobeta na 8h30. Na banza biso nyonso tolandi. Tolata ba uniforme. Makambo mibale ya minene toyaki kovandela na Yerusalemi. Mabondeli pe misala. Tolakisa bolingo na biso, attachement na biso epai ya tata molimo santo na kokanisaka bomoi ya mama na biso kimpovela na biso. Na banza kuna biso nyonso tokomi à la page
Kimbangisme oye! Muzola kwa seye mwana itata mwanda velila. Unu kyanzole musabala. Konsu kyanzole tukwiza nga mukuzilonguka. Mubaka ndwenga yentona kwa tata nzambi. Kadilumbu kimosi kyampasi ketu kutuvingila. Nzole walumbu kya unu. Tata mwanda velela wena yetu. Eyandi mpeka yiza munghangala kakako. Wakulumuka yelu yalu lwandi lwa Zulu. Kokila yalumbu kya unu. Tuena kintwadi yempangeto mwana. Mwana wa masemeto. Wena yetu kintwadi. Tulombele kwa mpangeto watutela mana. Beto mpangisa kumutibundu tokufana kiambote. Faki. Bika tokubikeno moko, tavana mpangeto kiambote, munkumbwa se ye mwana tata mwanda vilela, munkumbwa se. Ye mwana, ye tata mwanda vilela, pangeto lendele kwa kuvwanda. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilela, tuena pekintwadi ye sedieto, tata mfumu mbanza. Tata mwanda vilela yandivo, vamweni tata Kimbangu mweni mpe mfumu Yesu tata mfumu mbanza yandi wasiswa sinzili mu Yerusalemi mukala nkengili ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi yetuze impevo mu le 1er avril 1960 tata mfumu mbanza watombuka mvimba mu Yerusalemi mukuzivingila sediandi tata Simoni Kimbangu wena yandi kintwadi bubavu wendi vovu yandi mpe imbangi ya kimona meso mu maonso no mavyoka mungonda tanu zina maseba izivwanda mu Yerusalemi Mumvu wafunda di mosi nkama vwa yelunana yevwa. Tulombele kwa sedito tata mfumu mbanza. Tutela mana betu bana tokuvana kiambote. Faki. Bika tokubikeno moko tavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele ko kuvwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela kanda nzambi yandivo mayangi mena ye kambi dia bantu bobena ye mfumu inzambi ikambi dika kisodi la muvwadio beto tubankwa nsambu ekumakadi tata nzambi wena yeto kintwadi wena wa moyo kena wafwako ebuka vwendi vovo ko kenanga fotokopi nduna ubakanga wayenda na teye kuna katanga sadidi boloko 30 zikulu yandi ondo vwendi oho kawanka kako
tulombele kwa tata mwanda velela watutela mana beto bana bakutokuvana Kiambote faki bika tokubike no moko tovana tata nzambi Kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovanda Sedieto wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutukulombelo bakafulu watu sikidikisa Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Bajene oye. Bajene oye. Bajene oye. Eunwe. Embazie. Bilongo bya kulwe. Yangalala. Esengo bi esengo te. Qui est voka qui est kui? Sai voka sai kui. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi mukolo na biso ba jeune. Oyo tokoyoka kama 5 mois epa ya papa Mbenza. Tozali kotonga lingomba tata Molimo Santo. Tango oyo bapesi biso 21 bani misala na ye. Alors babengaki na gomelo tete
batalike mosala ozala kosala ya solo kasi yo oza na mbongo te tongana na lingomba na yo na nini réponse ezaki nini bongo na ye bato bato yango banani yango soki toza koloba mikolo nyonso bongo ntina ezali mpona nini ntango oyo balobi na biso totonga lingomba ya tata molimo santo ntango babelge balobi bosambela na bino baplace ezaki pasi neti na capitale na bacentre bato oyo ya motema malamu bandimaki bato batya oya kosambela ndenge baselili ezalaka ebandelaki bongo me na bamboka babolakisi bino place meme na ndako ya bato tozokende ntango babandi kopesa biso baplace ya sur baza kotya mandalala ntango bozosambela na mandalala bazwa kofinga bia kofinga te ndako ya nzambe ya mandalala nzokande programme eza liboso epa tozokende elelo tokomeki kotonga bisika nyonso lingomba tata molimo santo kasi on mpe balingaka biso te bazali kaka kotiola biso kofinga biso koloba mabe me wana nyonso biso tolobi etali biso te etali biso biso tozotala nini avant gamili pati azongaka nsima te bongo asalaka nini so azwaki liboso avant akurubire eza te tosala boni likambo oyo toza koloba mpona botongi tosalela yango makasi oyo elobaka nkolo yesu na ntango wana makambo na ye ezali kosala ti lelo tokutani mpe makambo ebele oyo elobaki ye moko tata molimo santo tozali komona yango nakoloba ete osi tomoni réaction nango tomoni yango ndenge lingomba eza kotambola ompe nano tomoni te ezali nano oyo banzembo toyokaka ezali bamessage nzambe apesaka bavision oyo tokangaka to bandoto message mpe balakisaka nyonso mosusu tomoni mosusu nano tomoni yango te ndenge alobaki na lowa les 5 continents eza na maboko na ye elakisi ke pa touti toyebi me pa tozokende toyebi te mpona nini 4e génération eza ya suka ya mitano ezali te sikoyo mabe eleki mingi tozokipe lisusu te tozosala susu te bobangi ya tata nzambe eza susu te esika wana nzambe akosala likambo na ye
oyo eloba make banda asala mokili akosala likambo moko kosala banda mokili esalama nano emonani te ezali bi ezali te yango na biso tomipesi kondima na nyonso tozosala Nzambe soki alobi likambo yango kaka tokolokola te mpe tokobakisa te kasi bato ya tembe mpe bazali mpe bazali te ye mpe alobaki mokolo wana moto akoyeba yango te ata mwana na ye akoyeba yango te me biso balobi tomipesa kaka tosambelaka soki ekozala na butu soki na moi nini ye moko Nzambe ayebi ekozala kan neti Sodome na Gomore esalamaka na moi be na butu mpona nini esalamaki na butu mpona moi toke na misala butu tozalaka pe donc moi ya kokima eza te ezaki sere koso kozala ndenge nini toyebi te biso bazotinda biso kaka tosala boye totonga boye makambo eza koya liboso mokolo wana ezalaka ke papa Kimbangu na Lubumbashi bamoni ye lisusu na boma oyo toza kolobela mikolo oyo ke toa bubu etikalaki kuna na prison oyo papa Mfumalongo siniaki mikanda na leta ke bapesi ye yango bubu kaka te na kilote na mukanda wana ye asalelaki papa Mfumalongo azwi biloko wana batangela biso yango tata Mizele soki ozali yaka otangela biso nini na nini yango atikaki kuna kati ya prison na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo tata Nzambe nazongisi merci na ndenge opesi biso maloba ya solo kombo na ngai papa Mizele Buena Muvimpi Filemon na Lingomba nazali pasteur nazali évangéliste na paroisse Mbudi na Afriki nazali premier vice-président national ya RDC papa nazali kotanga mukanda oyo ya solo depuis mikolo eleki papa bando lobela toujours makambo ya kokangama ya papa Simon Kimbangu na ndenge akendeki na boma na ndenge toyokaka kiatika biloko na kati ya prison ngai nazalaka na mukanda wana me nayebaka susu te na ndenge kaka olakisaki nga mukanda bawei obetaki tina kendo kotala na badokima ya tata de place na monaki mikanda me mukanda oyo ngai moko mutu nazwaka ngo nazwilaka ngo ndenge nini tangu na bando sala na bralima nakendaka mission de service na boma nakendeki kosalisa ba formation nde kuna nasengaki nakende ko visiter prison batu tozalaki na bango bayebanaki na directeur de prison bayebsinga ke chef comme on a pas cité directeur de prison aza voisin na biso na ndako yango bakende koyebisa directeur de prison ke mukonzi moko ayeli biso mais aza kimbangiste
alingi ya visiter prison. Mokonzi wana prison apesaki nga rendez-vous nakende. Mokolo wana elandi baye kozwa ngai abi directeur de prison alobi yaka. Ezalaki na 1997 si je ne me trompe pas. Tokei directeur de prison azwi ngai ayebisi yango oza kimbangiste nga oui naza kimbangiste. Bakolege balobi ye vraiment kimbangiste makila chef nga bon oui naza kimbangiste. Abi on mona place à prison nga oui nalingi na mona place wana prison parce que na histoire batangela kabiso yango. Abi bon ça va azwi fungola tokiti na prison. Tant ozo kita na prison na sa escalier wana Alexis nga ita la place mokonzi na bino azalaki. Mais mokonzi na bino azalaki matata. Portail ezalaki ezalaki blindé parce que prison ezalaki ya ba criminel dangereux. Ezalaki na portail moko blindé. Mais papa Simon Kimbangu akenda na portail wana. Et depuis tant wana ngala zalaka kuna ba meka ko chame ba kokaka te portail ngo ndoko bunga kaka tikala kaka ndengo wana. Ti na sambeli na bimi yemo kwa yebsinga bon je vais fouiller dans les archives ce qui te kokomona parce que biloko atikaka on avait remis ça à son éminence. Anga ah merci. Na kena nga ko sala les jours après abengisi ngai. Non, j'ai retrouvé les documents. À Pessinga, je te donne ça cadeau, comme ça, au Talaka, ce qui s'est passé. Ngana zwa document depuis 97, papa, na tiango kaka na bisika ya ba document. Mais mikolo tango bando lobela makamba bubu neti na moni eloko moko ya koyebisanga ki me yo zalaka na mikanda. Tana kiko simba première page na yebisi mwasi na ngai mama oyebisu makambo mikanda nga na yebi makambo wana te ngate nazoko mona mikanda wana na kendaka boma nazwaka mikanda wana tana fungoli archive na nga na kukuta lettre ya liboso nde mukanda oyo yango na lingi na tanga mukanda oyo ezali mukanda papa dia ngenda komelaka po asenga piloko oyo ezalaka na prison lettre ngo ils ont fait la belle Mbangiste. Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Coopérative agricole Kimbangiste. Mukandango et Kumamile Kinshasa le 27 octobre 1982. Au citoyen directeur de la prison centrale de Aboma. Objet. Restitution des habits de Simon Kimbangu. Citoyen directeur, à l'occasion de la visite aux fidèles kimbanguistes de la sous-région de Boma, des trois fils du prophète Simon Kimbangu, leur grandeur Kisolokele Lukelo, Dialungana Kiangani, Diangenda Kuntima, j'ai l'unique occasion de vous demander de remettre au chef suprême de cette église les habits retirés du prophète lors de son arrestation et incarcération à la prison centrale de Boma, à Bachaki 1943, mais ils ont 42. Grâce à Dieu, ces habits ont été soigneusement conservés par nos responsables de la prison. Je ne doute pas que vous réserverez à la présente une suite favorable, d'autant plus que l'État zaïrois a remis à l'église kimbanguiste tous les sites et immeubles historiques relatifs à l'histoire du kimbanguisme. Veuillez agréer, citoyen directeur, l'expression de mes sentiments, de mes meilleurs sentiments. Signé chef spirituel de l'église kimbanguiste, Diangenda Kuntima Joseph. Copie conforme citoyen commissaire sous-régional de Boma. Mukandande yango papa Diangenda atindaki na Boma poete azwa asenga biloko etikaki. Mukandango zana ba notation pour vous dire que ça vraiment archive la prison. Procureur a pesaka instruction parce que mukanda tango komaki ekendaki pas procureur. Ils ont instruction, il y a procureur. Dire prison, donc directeur de prison. Veuillez remettre ces biens qui furent consignés à la prison à l'ayant droit. Signé le 4 novembre
1982. Procureur Kabamba. Tant mukanda oyo ba traité yango, siko basalaki remise officielle ya biloko ezalaki. Deuxième note ezali procès verbal. Basalaki procès verbal officiel pour na ko remettre biloko papa Simon Kimbangu atikaki. Mouvement populaire de la Révolution, République du Zaïre, Région du Bas-Zaïre, Département de la Justice, Service pénitentiaire, Prison sous-régionale de Boma. Procès verbal de restitution. J'ai sous-signé Mukala Mukulumpa Chamboui, directeur de prison sous-régionale de Boma. Procédons à la restitution des habits de feu Simon Kimbangu consignés à la prison sous-régionale de Boma vers les années 1932 et 33, dont Biloko Batik Bapesa, 3 boubous, 1 culotte et 2 bonnets. Donc, ezala kaka 3 bouboutés, ezalaki na coupé moko, na pikoti moko, papa bandoko lata. Nous remettons ces habits entre les mains de son éminence Dangenda Kuntima, chef spirituel de l'église kimbangiste. Signé gardien de la prison Mukala Mukulumpe Chamboui. Témoin à la remise, citoyen procureur de la République, Kabamba Kamba Balamatai. Deuxième témoin, citoyen Emene Akbali, directeur adjoint de la prison. Pour la réception des habits, le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu. Voilà papa Mikanda Oyo Nazwa et pas directeur de prison pour nakolakisa officiellement que parfois batu mususu bandi makate mais Oyo Mukanda l'État congolais Oyo apesa autorisation pour na kozongisa bilamba Oyo papa Simon Kimbangu atikaki na prison. Merci Toyami Maloba na yo na lettre tomoni yango. Siko makambo ba wei ezali bi ezali te. Ya solo papa Mukanda wana ezali. Tokotanga yango lisusu. Parce que papa lobaki tangu nde yango ekoki. Makambo yango eya kosalema etika lisusu musika te tangu nde yango ekoki. Na lutomo papa tokotanga susu mukanda ya bawei. Mukanda oyo ekomama na lingwala 10 degrés le 18 mars 1959. Tokotanga ngo na Kikongo tobanda kolimbula muke na lingala. Eza mukanda le 18 mars 1959. Kwa tata mama yebaleki epa ya bata